7e anniversaire, il y a Belville TV. Ça, c'est fait. Le 7 ans, moi, la botami, à côté maternelle, à 6 maternelle, à côté primaire, 2e primaire déjà. 7 ans. Oyebi, Oyebi, Oyebi. Oyebi. Tu boy na biso makambo te shebino. Pardon. Quand on peut on y mettait. Shebino. Pas solo nous sommes bien. Shebino. Parce que tant que vous avez un make-up 64 couches, vous avez un beauté, vous avez un cabello, vous avez lelo bato nyonso basalaki matalana nga na longwe bazali kotinda nga na finga naosako oki otourneka filme moko batie ope na fiche yo moko filme inaperci banda wana nga lelo soki 7 mois yango na seni tomona kote nga na bebisika Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission, qui est présentée par votre humble représentatrice Chancée Siana, moi, Soukabasoni Songi, autrement dit, IGF. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bossa, Kabisson, Nakatia, Chan, Nabino, Chan, Nabiso, Actif Final Télévision. Voilà, là j'ai dit encore merci à mon habillère chérie Paula Lissouba et pourquoi pas à maman Julie, maman Mokonji, le biso qui Paula Lissouba, en tout cas pour moi, qui n'a raconté à maman Julie, maman Mokonji, car on a eu l'ouana, vous allez bon décider côté à habillement. Côté à Manzaka, tout ça, on a établissement Gianté, Jonathan de Best et Nine, le biban à Boumbounion sont à Sosa. Référence les Araka témoins de Jéhovah en face les témoins de Jéhovah aux Obon établissement Chianté de Best Nine. Merci beaucoup à m'abonner à Bisso, merci beaucoup à ma fan au Bolivia Bisso Mini à tout Bisso P de l'Inarabino tellement trop là je vois Ikama Melina, la maman chérie, maman Gina Mabiala, princesse Davina, Elena David, mon papa David, ma respect Nayo Ebele. Côté Kuna, mon vieux Serge Vital, et soutien pour papa Evelyne Dichesse, tout nani. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur mon plateau, quand on est Bozomona, Nazabona Mamale qui a famille Bota, c'est lui qu'on appelle Pams Maton, le défenseur, il y a Sir, il y a Madame Belville. Mais tout ce que je mets comme une émission, la mission 100% Toloba. Oyo ezo mata biso mafuta o ezo mata déjà donc eloko ezo pesa ma voisin tension na ba kanda jamais te ko dévoiler il y a auto retenir que événement ezaka manko na mars. Na mars événement ezaka manko le 29 mars nous avons la 7e anniversaire il y a Belville TV. En tout cas bande ko na ngayo o linga ko ka ba photo na ba artiste cinéaste o tala hawana na yebite ndi bande ko na bande ko balandi. Ya Kilelo, ya Actif Final. Botier la na commentaire. Tonton Dako sans peso kanda depuis commune. Pierrot zo peso kanda depuis commune. Wana na film na biso second choix. Tonton Gesho Ingagi azo peso kanda depuis commune. Lorsque so yo ki kande po seki na sukali ko nango sko ye le 29 mars au moni bango en live au kandida bango ba photo oyo esengote voilà eloko epesaka ba voisin tension ezande yango wala nga apa masolo la biso e bazi déjà pense ba do la sortie la le 29 mars on dirait la voisin la lila pose distraction pour la labo pour la distraction pour les événements la biso des par rapport à ça va le maladie pour aller à la distraction conseil nini d'abord question posée na ba tebele ba bengi ngai vraiment na vani na tabikete biso pas tous na ba femme original biso pena tozala na bato moko balinga biso amour vrai oba ba benga est-ce que likambo na ba lobi eza ya solo likambo basali bo eza ya solo na bi mama bozala kimia événement eza moko monika ndenga affiche bandeli maki makambo fe banda biso to pezaka Belville TV pezaka d'ailleurs Belville TV to matisa na pano awa omona ndenge ezwa ampleur bato ba voisin bazwa chimie
bayebi ke showbiz eza sale moko ya monene showbiz bato soko orate na showbiz oamutu te bayela biso distraction totimbela bango kala bango baza bayuma bavida bango baza bayuma bavida daya biso na minute fo tozala bazoba lokola bango tozala batonovile lokola bango événement oyo eza na showbiz nalobaki eza likoleke eza bien na limité te eza na kasavubi te eza na showbiz soki eloko na biso tokoki kokota na bampeyema na bango bapotana bapanzana bakota na potopoto biso etali biso te biso événement eza kaka le 29 mpe ya biso erataka te parce que toza na bafanatike original toza na bafanatike ya sir affiche ezalaki awa te affiche ebimaki te makelele na motu ezalaki te bazala na actualité te makelele ezalaki te affiche ebimi bamona mpe sala yango wapi showbiz bavoyage balingani obi makambo minene sikoyo eza ka présentation oyo affiche wana parce que affiche ya monene oyo bakotya bato nyonso bazala na spectacle wana ekobima lisusu tosande toyebi bango très bien omoni na yebiso na minute oyo nga naloba de naza défenseur ya sexi ya Belvi Kanza makambo na oloba awa econcerne Belvi bayebi te ke nga na kanda aosalele promotion etali ye te ti ndenge nga nazwaki décision ya kokoma famille bota Belvi te moto abenga kolonga na nga Belvi pe te moto abenga mais siko tellement biso tozala mayele nga nalali na lamuki nalobi ke te fo nga nakoma défenseur ya Belvi moto abenga nga te jour mpe na kolonga nakanga minoko mpona aza mayele nalongwelanga minoko na ye eza ya kokaka nalongwaki na ngai mais soki Belvi asali eloko bien na ye na encourage ye na eloko wana mafinga eyemika place omomona bato bakoma obamba ngai onga na longwe nanga koto nakomi epadina nadina nabengani alobi ke yo élément dangereux na longwe nanga koto nakomi epa mupesha alobi nga kutu busoba na njango twala oyeba Belvi koto oyo babianka sanga babengani yo donc omonaki okosanga position yango oyebaka place nini onga na telemi soki nga na longwe epa Belvi lelo nauti kovanda te na émission mpona finga Belvi natikala mpe kovanda na Belvi tayebisanga ke fingelanga ete okuta Belvi aboyaka bamafinga nyonso yango te pete okotalaka bandeko mosusu bayaka wana balobi ke Belvi badaya kofuta bango madame Belvi azofuta bango po baya bafingela dese kutu bauti emisa bauti kofinga bayeba kati na balefumere bauti kofingela o mawa eza ngambo omoni mawa na vie eza ngambo Belvi eza mutu moboyo ya mawa Belvi alinga mpasi ya bato te jour ya liboso okutana na Belvi est ce que osolola ozwaki combien oseki yo moko oseki yo moko yo moko le même première fois ka okutana na Belvi boye epakolama oyo ozwaki epesi yo vertige mama Belvi azalaka nde bien boye tokutani ka boye akabelinga boye nga moko agitation eloko Belvi opesaka Belvi aza na tante asunga mutu mpo mutu ake kofingele mpo azoganye eloko te na kati ya makambo wana lelo Belvi TV 7 ans seta wana ya mafinga na mafinga Belvi soki azalaki na nerf solide te aza Belvi otelelo akoma mpe bafinga te si lisolo elinga ochange Belvi bobandeki kokumisa awa oye poutine écriture lelo écriture ekenda awa ekomi critique boyobosonake lelo soki Belvi alembi soki azwi problème moboye soki adeside nalongo na nga na mboka oyo mpona babétise na bino bolobaka oyo ozongisa makala motoka likolo na ye abimaki awa poutine lelo asuki lelo mawa na vie eza ngambo bango nyonso wana bakomisaki Belvi lokwa para na bango lokwa responsable mama na bino abebi mbangu na biro papa na abebi mbangu na biro oviole mwana bato mbangu na biro so Belvi mutema malamu wana nakoviole oyo wana te 5 mikati na matama wana oyo te 5 mikati na matama wana oyo minoko ezozwa matama ezozwa place ya minoko aviolaki oyo nzoto makasi lokwa likende boyo otela lingoko eti prison misa Belvi Belvi mutabimise omoni mawe eza ngambo Belvi banaosunga bango tanke bapetite sœur bapetite frère banaosunga bango ke bandeko na ngai siko bango bakomisaki yango lokwa cope lelo ti nde balobaki Belvi afutaka bato mbongo bango mo nde baza baconscient na baconcept ke Belvi alingaka mafinga te soko olingi bozala bien na Belvi salela ye promotion ya filme na ye surtout makambo ya bato etali ye te bafinga ye mutu aloba te nga ata bofingi ngai na otya fufu na mesa na lie
santé au Bellevue aza nango lelo eza santé azali nango kala te ntango kutu banofinga ye tazali na santé ote ofinga te chaque jour mais ta santé aza nango bososola te conscience ebozonga te bozotravaille na pamba na eloko te baotravaille na eloko te Bellevue azaka poutine azaka numéro 1 azaka meilleur scénariste d'Afrique centrale Bellevue azakaka nyonso yaya okokosa bato conscience okosa conscience te lelo oh c'est grâce à Bellevue la communauté ba SB wana elimi c'est grâce à Bellevue soki Bellevue akangi alaki sila makolo na maternité YouTube sila bima te mais lelo oyo na yo kuna kala kaka balobi deuxième chaîne na ye kuna afongolaki motema mabe ya famille likota ake bakangisi chaîne wana basila soni problème ezali basila soni Bellevue ya numéro 1 meilleur azaka meilleur otikalaka meilleur biso lokola biso nde toza boye lokola deuxième chaîne wana na kombo première chaîne nano baokoka te bo deuxième chaîne baosali première chaîne baokoka te deuxième chaîne baosali yesanga 2025 oyo wana février lelo le 10 nakoti combien de films Bellevue 2025 ka 2 mois pamba na Bellevue TV 3 films na Kalista B donc azali na 5 mois na côté tina fin de l'année akoma combien quelle inspiration Bellevue avant na bande de l'école bisusu wana sauter clôture à école ayi mukanga ngaluka bakoko ndenge na côté écart eza molai en tout cas bandeko événement eza moko na showbiz mama Julie mama mokonzi pa kosomba babillet ya showbiz parce que aza famille libota ya sir événement eza moko Bellevue TV ekokisa 7 ans le 29 mars na showbiz ozwa occasion okota na showbiz te Bellevue apesi occasion na $10 apamba VIP $30 toyebi ke biso bata famille libota tozwaka VIP ekozala plein VIP ekozala plein likolo nango siko soirée na nzoto mibali costume est-ce que bango bana ta ya olata soirée bana ta ya costume olati mawayana lata lipapa na chaussette olati na yo costume makolo girafe olati penza costume bien ni makolo girafe voilà naya kosalisa bato baza mayele baje naya omoni lelo nakokozala licencié nakomi muta pusu lobi soki baozwa bato na misala soki nga nakomika nani na CV nakotika CV na nga boye bamonake o mutu ayele amérite yiki pusu kwani mais bango bakota ba CV ya mafinga to défendre valeur Bellevue aza valeur Bellevue aza étoile Bellevue ekolongola comédie soni Bellevue aosala makambo etikala osala makambo na théâtre te oimagine lelo Bellevue a dirigé nani bacomédie presque tout mais bato de simana wana otali film oyo ezoleka na sida ko madame azozwe bon eza pas présent avec ma bonne namoni mo kaka les abaku balobi ke film wana ozire okani bakotisa lisusu madame Bellevue na problème na président Kaleb balobi ke film wana eza kaka ndenge moko na mabonne na boliche balobi ke président Kaleb ayibi kuna baide ya madame Bellevue biso tondimi président Kaleb ayibi président Kaleb ayiba mpe ide ya sila président Kaleb ayiba mpe ide ya sila soki ya filmene ya Mama asubela mikate yoka na conseil européen bato Mama Monique asubela mikate wana bana Mama Monique bakolia yango papa mobali ya Mama Monique akolia ye moko Mama Monique akolia me mikate wana tie masuba osala nini boloba nini na baquestion na baréponse baopesaka tondimi président Kaleb ayiba ta mabone wana ayiba ta dessert rival ayiba ta torgnole ayiba spiritus ayiba sœur Marie Hélène ayiba nyonso tondimi eza ya biso président Kaleb ayiba président Kaleb kasa pona ta film asila moko président Kaleb ayiba film ene si la héros 2025 on a fait ces bango défi na yebise bango 2025 to longa na distraction biso to ça la promotion ya film to ça la promotion na mama na mobange événement to za bango bango ba sala la si la promotion ni ba wela bentera ba chaîne na bango soko tali pe bien on sali constat lelo soki si la komi pe na ba problème na ba collègue na yebele les grâce na bango ba lukela bango ça lelo poto très bien
bato mobimba bozaka socialité bato mobimba bozaka bato moko boye loka bacubaki bino tonga moko boye ya bato babelaka banere lelo so boza bien elobi bobebani lobi soki kuna bosali bobebani bazosula sila te basalela sila promotion ya filme ezala vraiment très important. En tout cas, on a compris que famille bote là ça va nous te affiche pas maman comme biso au moins place oyo ba komaki distraction na testament biso tozala kité biso toza pour na promotion biso toza pour na promotion pe ya manifestation na biso ya monene ya showbiz ozaka deuxième comédien asala événement na showbiz aussi péché masala yango oya tchaki teni na ye jaune biso pe biso to ana teni te biso soirée parce que biso to soaka lakisa taille so mwana oya na boîte bassin lipine kuna ko boîte ngo fa 550 so bazwa oya peto ko mwana ba yebisa yeto lata boîte bassin na soirée akolata 34 muchu bazwa forme to défendre ma valeur ça vraiment ça peut c'est mon année ezali jour en moi showbiz on a besoin de le 29 na showbiz madame David a un micro on loba présent et lomé azo seka so papa lomba avant de parler que oui ça c'est ma fille c'est grâce à moi le lobe za komi boy ça c'est pour lui que lipamboli ya papa est très important la vie à mon toi le lo so ba yebi so que papa na yo komi liboma alongoli bilamba soko za mwana mayelo okoma wana te soko okoma wana okendaka sima so limoko mesika papa za ni opese lambe pa kamadi zipa papa nanga mais mwana ya mona ka bolungu ya papa malédiction ya vie mobimba yango mona ke basenga papa elombe alongola bilamba tika bolungu asenga sila pardon évolution ya ba fille mais wapi yango lelo ba koma mama cotiser le mbongo nda ba cotiser le mbongo voyage ba cotiser le mbongo ba péri mama cotisation wana pe bonjour wana pe soki mutu wana zo koma scénario ba beba na ba film pe moye kota exact parce que ça limité na limité on a cadre kaka ya promotion parce que biso auto pour faire kota ezala promotion sur promotion film les biso za wana 50 choix film biso za 50 choix nous appelle la ma sœur la Calista on a la belle TV tout ça pour la 50 choix ba film biso zo en tout cas, Belvi quand tu waouh, biso to ratakate, biso to za écouta. En tout cas, on va se bon choix au fanatique na ngai président d'Acosta. Akangelo mako. Abeti tonton na biso Patrick, abeti on a eu bravo. Non. On a posté ma problème madame Belvi. Non, bravo. Omoni ba comédien nyonso lelo bazana un rêve na bango eza kojouer na bela rêve na bango eza bela yaya lelo soki comédien lelika na Belvi TV alobi ke nga na Congo na joua na équipe moko na joua na chaîne moko oyo eza professionnel chaîne oyo équipe oyo en tout cas na jouer na ba meilleur en fait ndenga lelo azalaka fier na yanga parce que patron na plateau na nga na yambi déjà icône so lelo babengi oyo kojouer na Belvi TV monte ke carrière no déjà komi molai tala na Calista tala tegra ndenge ojouer napesa yo nini ma fille ma petite sœur napesa yo nini lelo mpe lobi bategra o basimbaki piso basimbaki piso ntango bino bozotia make-up 64 couche boteka bote boteka kabelo tegra azoteka bravo na président d'Acosta omonake bato baojouer na bela baza bameilleur rôle ya motu erataka kuna te barole ezoraté te Belvi kandi aza meilleur aolala lamuki ntango akomasa malobi ke film place oyo ezomérité na Costa awa emérité Marie-Jeanne Bololé awa emérité bo lelo bato oyo nyonso basalaki matalana nga na longwe babandaki kotinda nga na finga nanosako oki otourne ka filme moko batie ope na fiche yo moko filme inaperci banda wana nga lelo soki seti mwa yango na scène tomona kote
nana bebisi carrière yo moko bebiseli carrière tolali tolamuki moto aleki bana basi nyonso ya théâtre na pembe aya fuka metie maboko na moto biso na kati nini biso na kati neti nini likolo nango bozofukama bosinga bapardon bafutaka bango mbongo bafinga basala boye biso likolo nango showbase bazokonga mena te bakoya bata liboso mpe bakosala bata liboso balosala baémission mpo na evenema wana ezala bango omonaka nde tokoma 17h live ya liboso showbase yango bato bakoti nano totala nano bisu bango balive na balive nde bazana bazozela yango mpenza de près biso tozalaka fiere na biso tokataka te eloko oyo biso tosambela belvi kandi banda comédie congolaise ebanana esalama te bomati sanitaire na bino na bapano etikala kosalama te yango biso toya bafanatike vrai bano wapi kote nini tomona te tomona te tomona te elekaka inaperci balobaka awa te bazana evenema te evenema ya 5 mpe tomoni eloko te inaperci eloko amatanga mpenza banumero 1 eza bango biso nde toza boye tochantaka na biso victoire avala toyebi te biso to tokobunda guerre na nsima nango tochante ka victoire parce que eloko oyo biso omoni belvine amérique te déjà nyonso etikali kaka mérite hollywood na hollywood eloko biso totika nango voilà, merci beaucoup à Pons Matondo. Comme le fait déjà la soirée à l'émission. bato baretenir kaka événement eza moko le 29 mars oyo na showbase oyo nyonso ya komona madame belvi ya komona aida ya président ya costa d'accord komona maria omona davina omona linda occasion epesami $10 akamba déjà ozokota $10 okomela debutela occasion epesami okanga bafoto na showbase okanga bafoto na bairsid peshanga basonia evoloko okanga na badavina bato nyonso bapapa elombe boya wana vrama bozala desite famille boyo ezalaka ya numero 1 otikalaka numero 1 merci beaucoup na papa concert de Bruxelles mama BPCG na mama qui dérange regarde au magasin Paris la chaque là partout j'ai fait saluer aussi papa ça me pour le nécessaire bambote bébé la maman chérie ya mwasi mama Gina Mabiala en tout cas merci na la maman chérie ya mwasi merci na maman Gina Mabiala na encouragement na ba promotion pe o ba osala na ngambo na bango pour l'événement wana biso tozala na ba fanatique vrai ezala na bafiltre te lokwa bango barobote en tout cas félicitation na bino toza mpe na posa tomona bino bofika sur place tozala vraiment fierté na biso merci beaucoup aussi papa Sambou pour le nécessaire merci na Doyo merci na Bianca Zanga merci na Tito Mikebi merci na yo mpe ndenge ozoli sobikalisa oya mama mokona lelo basabone balike bapartage vidéo bacommentaire na bango napesala biso bien bosala bango kala na bofili te nayebi bino te na bino boyebi parce que tosala voilà, merci beaucoup la maintenir ce Rolanda qui biso ko bana na ebale kilo basuka ya émission. Merci beaucoup na badeko baba qui bongo derrière la caméra en tout cas comment la ebale na qui les gens combo na suka bien c'est la bango bolisi. Restez toujours branchés, c'est resté monter que sur notre prochaine activité. Moi je dis